Autant de bâtir à ces unités qui bouchent. Ça va venir avec une maille donc. Oh le papa. Et oh le bas. Autant de salami. Parce que tout le monde. Ok, bien vous avez un cas. Parce que les bikini bopeto déjà aussi. Pardon? Ah, tu as juste une avenue à papa. La commune à Kinshasa Beling voilà. Commune à Kinshasa. Au direction ni que ça. Oh Wangata. Pour le bi ONG. Parce que tout le monde a dit que Kin Bopeto ndé ba osala ya Gentini Ngobila ya gouverneur de la ville à Kinshasa. Ah ba zo sala te. Ah biso de ONG ka de kombe to sala. Anda to zana bin paiement. Balingo pesa biso mbongo na biso te to na bon paiement ba 12 mois. Ba pesa ka biso mbongo te baninga musu baza kutu na primature kuna bazali kuna bazolala kuna likola ba mbongo na biso. Mais biso to zana sulu. Musala tozali na volonté wana tosalela bao musala ekende malamu mais bazolingaka opesa biso mungu kolo wanja onani kolo ngunda ebongo wa DG na bino nani papi nani azaka na kombo papi tuku nono eza nani papa s'il te plaît dozwa kombo ok, merci. Tous les mois de l'Oban, ils ont besoin de venir soki. Mbula na mbula bozaka na ba mai awa to moni vous popeto ye. Ok, bakini na bakimi goloba donc voilà. Toyaki tozwa moi 42 misala ezo salama. Donc juste là tous on a venu soki dans la commune de Kinshasa. Ok. En tout cas, moi ezalaki vraiment lelo to moni bato bakomo leka un peu bien, batira c'est qui boucher et puis salami. Kobanda Wileri babandaki to komi siko awa na direction ya Wangata province. Sankuru, au Sankuru, ok. Au Sankuru, tout le monde, quand la tête dormi, tout les gens en ont les cas normal. Ok. Banani ba bomi nzela. Ok. Ah dozi. Bande ko bavanda na avenue au bazan liloba te. Ok. Ouais, mais ça, t'es maman, quand on dit aux états pour un temps. Lobi na yaki ata poto na makolote papa na sepeli mingi ya fuati beto umela mbula na mbula message no pesa nini bandeko na biso bayoka lingala te na chi ndingakula ngambangiste chibebe cha isoki tuvuba buele mu bitochi salite kuri mali bani mufuma mutisalo kusanga na isoki mukama mai batu wa mai benza materase kuri yafuati achala kashiritingi chendele 2023 kaka yemoko. Ok, merci. Ndeko na biso liloba na yo pona ngai penza en tout cas nzamba pambola ya fati pona musala osela biso en tout cas nzamba pambola makasi poto dinda ki penza to tozaki pe bata ko dinda to dindi donc to musala zo sala oyo en tout cas to pesi pe na initiative oyo gouverneur de la ville azui Gentini Ngobila pona ko sala ba bopeto na ba veni liloba na yo
En tout cas, on appelle ça merci, mais vraiment, nous sommes en train de faire en tout cas, merci, mais on a canisi biso paya pour ça, biso paya musala. Tu peux se faire un ami pour ça battre les paya pour les bébés. Il y a souvent nous on a déjà le bakaya. Ok, merci. Ok, merci. Ok, merci vraiment. Il y a les amis qui disent merci parce qu'ils ont mis vraiment gentiment le designer de la ville. Bravo pour nous ça qui te pour ça la avenue au ici qui nous a juste na wangata iska wapi mais qui pas même tout kilika makadabu nous kana mais nous nous bakani pour nous faire grâce na yo aujourd'hui et puis na kim au tout merci na bino nous sommes vous allez bien pour nous et merci à toi merci à toi héritier Mamou Kassa pour nous ça nous avons nous la ville à Kinshasa tous les 24 communes donc merci à toi gentiment merci na bana